parce que lelo madame Belvi va commencer à réconciliation na madame Sila va vandi ba oseka ba obeta masolo biso o ba tutoyaka na mafinga na ozala courage va pesa madame Sila mbote En tout cas. Ozomona, dans un courage par rapport que na choka il y a un autre monde bijou la reine. Azo senga. Regardez ce qui va se passer. Na ye penza liboso na bino kosenga bino soki boki kosengelanga pardon Mam Sila o choka Sila o pesa o sala silogo ya o sala silogo ya hymne national Sila ko soso libukodo ngai Sila ko limbisa bijou la reine te En tout cas o chokanga o tikanga na siloga moko boye oyo ata na lali na lamuki mwana suka kwa ko rappeler que makolo soso libumukodo de la famille biologique de Madame Sila. Je fais appel ici à la conscience de tous les Bissalou. Je fais appel ici à la conscience de elle-même, Sila Bissalou. Je fais appel à la conscience de Vincent Chuluzi. Je fais appel à la conscience de tous les Abakouk. Ces fanatiques qui s'identifient à Abakouk et qui soutiennent sans relâche Sila Bissalou. Je fais appel à vous. Bofungola misu. Botala Madame Tendresse di Bibingi o malamu. Parce que effort aussi la Zosala, ensemble na Vincent, pour nous aplanir, pour nous bongisa, na ba collègue, pour ba filmer ça la yiki, qui ba filmer ça la bien, pour ba collègue nyon surtout ba na plaisir ya ko jouer, et ça na SB, et ça na chaîne musoso les Abakou de Sila Bissalou wana. Ba tout, c'est-à-dire pour faire du bon boulot, il faut être en bon terme avec tout le monde. Et ils se sont mis ensemble pour planir en haut, pour longola ba zone d'ombre, pour longola ba confier à Mickey. Ils travaillent ensemble nuit et jour. Je suis témoin de ça. Mais lorsque Madame Di Bidingi Oyo Tendresse vient avec sa langue de vipère pour saper tous ces efforts-là, est-ce que ce n'est pas elle qui serait derrière une conspiration quelconque contre Sila? Tendresse, on s'en va biloko mon boye, aux autres manquent à gagner parce en tout cas il y a Vincent. Pourquoi Madame Sila, pourquoi la tendresse n'a mis de ba mesure te na mis lolo. Pourquoi la mesure te? Mi de ko répondre ngai quand on attend ici Vincent a dit oui. Il y a Vincent habito bunda na ba film. Voilà. Ça peut arriver que Vincent peut retomber la téléphone belle vie oui, ba tableau za ya longola. Mi dazo répondre ngai que ata kuto lobi bongo. Vincent soki ba sali réconciliation na belle vie na Sila. Ngana ba no finga ka belle vie. Na elle pourquoi ozomona que place ma bezo zala ozomona que place ma bezo de koma yo quand soki mida va na kiti pour finga belle vie et ngana ko imparner mida alors ya kimimbi soki belle va bengani yo pour y bosser musala te yaya ozomona comment la film action ezoyokana couper ezoyokana et puis ba perche ezomonana mutu nini ngo ba no luka kaka keno nenga za bongo avandaka kaka acceptaka obebisela ke musala. De telles inepties, de telles accusations
fallacieuse, fantaisiste contre ma personne. Mais quelles sont les conséquences? Mingi c'est totali. Ils ont un communicateur SB. Parce que nous avons dit que moto oyo epila na ki impolitesse na ndenge ya malamu te. Ils ont entré moko ya ba communicateur ya syllabisal. Vraiment. Omoni soki Olandi direct ya tonton Dako ya coach. Qui passe, hein? Moi, mobali, les deux côtés, moi, mbala ozwa, a vu parti prité, hein? Et na retiré moi côté il y a une université, hein? Il faut faire beaucoup d'attention. Il y a un millier à bateau on se faire voir en Kenny. D'abord c'est pas bien. Et na côté il y a Ronel vie nzambe so rapesi yo body moko chacha. Ata wanosala ngo sokoli yango olati yango na poko yo sokoli yango so tandi pona tango lata ngo kumisaka nzambe na o nzamba apesi yo. Luka. Lelo soki yaba lobi ke oui, yaba otona sabi na restaurant aza. Lelo soki yaba lobi ke oui. Ngai ne tanda zote nkombo na nga yaba. Toke na justice. Temo che kimbimbi. Kimbimbi yako lo bakambo ngai yaba na bete la kabino concernant madame Belvi. Voilà. Bolobani. Tanda solobani. Ozomona tanesi bakanga mutakala ngaso na lokwa yo pe mutakala ndakosa mona ngoza kele ape ko satana kata ke ndakosa kosa butu mo ka peso tonton Dako alobe loko moko boye nazaki na tournage na Bella Production. Et na moins comme déjà 14 heures. Tournage 15 heures. Ici madame Belvi n'a appelé na tournage et pas madame Sila. Madame Belvi binanga pour la unité banda kala wana oyebisa kingai ke ozape na tournage et pas ya mama Sila. Abinengena libéro banda kala mais s'il vous plaît longola ka 4 tableaux tika le sanini. Ok, ne. You can see bateau oh ba vanda kipe wana. Omoni ngai sila il faut azwa autorité. Atelemela Thérèse. Azongise na place neke oza comédienne. Atelemela Gabriel. Atelemela Bijou la reine, atelemela Ibutu, et puis atelemela Kimbimbi, oza caméraman. Lelo Gabriel azo otali sa biso ke bangona basila baza ba ikona mboka, Gabriel za ikona mboka te. Entre tension et réflexion, la vérité prend forme. Bienvenue mesdames et messieurs sur notre chaîne Haute Bascule. Et dans votre émission, vous avez le droit de savoir qui est présenté par votre humble présentatrice chanceuse Siana Mwanasuka Yabasumi Sungi, autrement dit IGF de tous. Voilà, donc on a plateau dans Lelo, Naza Ngamokote, Naza Bongona, Bianca Zanga Mwanasuka, il y a famille Libota, Otozo Vanda, Tozo Sala. Analyse sur l'actualité au réseau les cas, mesdames et messieurs. Bisonabino, Toyebike, Tonton Dacosta, Autaki Kozala, Namikili Apoto, et puis Tonton Dacosta, Aye, Tomonaki, Tonton Dako, vidéo, côté Kunana Sila, Tomoni Dacosta, côté na Madame Belvi, Nabande Kunaye, voilà, ensuite le Bakara Bongo. Et puis, Sibitma, Toye Komo, na Moto Moko, et Kopila Awa, donc, Nayango, tozo solo la yango na Bianca Zanga bande ko balandi tango tolo barake ezalaka na ba mafinga mususu oyo ba finga ka batu ba comédien entre bango na bango ba finga naka Montréal to sali onini entre bango na bango ba finga naka ezalaka vraiment malamu te to monaka awa Bijou la reine aya ko mona ba défaut ya sila
oyo communicateur moko te ya Bella atikala komona yango parce que biso no so tolobaka ke guerre ezalaka loyal, guerre ezalaka nini te, terme même si on a ko utiliser ça nini. Voilà donc combat to bundaka ezalaka loyal. Mais Bijou la reine ya ko lakisa biso na un nyonso oya banda ko finga bandeko na e. Lelo o to monaka lo lenge nini Bijou la reine afinga ka madame Belleville. Je pense que bandeko balandi na koleka leka bomona ki émission wana na koleka leka botala ki ba parti côté batala ki en tout cas eza participer mawato ko solo la DCG oyo na Bianca zanga na kati ya émission na biso lelo. Avant tout d'abord na pesa e maloba na koloba merci à notre manager le plus intelligent qui s'appelle Papa Tigre depuis Texas, que Dieu te bénisse, et à notre coordonnatrice Darling Love CPI de la presse, que Dieu te bénisse, et bonne guérison na yo CPI. En tout cas nzamba lola atia loboko hôtel Madisusu tozala zala vraiment et ça la ka kitoko makasi. Un grand merci à Exode Mickey Bio azabongo sima caméra o lelo azokamola vraiment ba image pour te de makitoko na kati ya ba etando ikene bino mini famille libota la maman chérie maman Claudine Bokatola, maman Gina, maman Francine Matondo depuis États-Unis, na monaki drapeau et ça là qui vraiment kitoko. Maman en input ou en tout cas na monaki commentaire, merci beaucoup. Na maman, en tout cas maman boza tellement ébélé, maman ya Sylvine Jolie. Boza tellement ébélé, bah maman Gina Mabiala, bah maman Bibi Kandeya, en tout cas boza wana tellement ébélé makasi na kati ya famille libota nzambe na ngai a pambola bino nzambe ya mona bino lo lenge nini boyaka ko soutenir ba communicateur ya Bella na ba partage na ba commentaire na ba like en tout cas et ça la ka vraiment kitoko makasi et pourquoi pas mon habillère chérie Paula Lisumpa en tout cas bon monité lelo vraiment moi relax grâce à Paula Lisumpa. Voilà, ma big dédicace d'ailleurs pour les Soupa et à Ibrahim Soupra ça là à établissement Giante Jonathan de best nani et à ma famille d'amour, à ma famille adorée en tout cas des cas na lobaki émission na biso et bandi vraiment avant de n'appeler ça paye bien comme loba tobo sanate film na biso vaticination et outil aussi là vaticination et outil aussi là toza na film mususu oyo ezo banda donc film na biso ya musuni description moment voilà donc bon en tout cas bon sunganga bato anglais description moment voilà donc o ezo banda o ela kisike en tout cas madame Belleville a mené biso vraiment world bandeko bilingi ya vaticination na suka bozongo moke et pas Bianca zanga parce que ba conseil pe ekozala. Bianca bonjour. Oui bonjour Chacha, bonjour na ba meloma na biso tout bato nyonso ba sepelaka na biso biso pe to sepelaka na bino vraiment bato tout balingaka Bella production ba sepelaka na madame Belleville na musana ya salaka en tout cas nzamba lola apambola bino. Un grand merci à notre manager Papa Tigre de luxe. En tout cas, place aux Nzamba lola batel botanayo et ba bonne guérison à notre ce pays Darling Love. En tout cas, ba bonne guérison et pas nayo vraiment. Merci. Na base mobimba o va sepelara na Bella production base à Londres et à États-Unis, à France, partout dans le monde. Wana to moni base à Londres, to moni ya Sylvine Jolie, maman José Lusadisu, la maman chérie, maman Claudine Bokatola, to moni maman Nabiso Annie Putungoya. Voilà. Et merci beaucoup na maman Aniba Super, merci na Nanou Lungengo et un grand merci aussi à maman Yvan Longomo. Yango wana vraiment wana base à Londres, base à France, tomoni maman Ewin, tomoni maman Nabiso, la grande H, maman Sakina. Voilà. Et merci beaucoup à maman Germaine Makesse, maman Germaine Bidi, merci à Duchesse Evelyne Tunani, un grand merci à maman Isabelle Moussaou Tunani, vraiment merci na base à Luanda, Bibi Shikande. Bibi Shikande, et na base à Belgique, to moni Mamita Dina de Belgique, to elo na montote. Merci à maman Christine Matondo depuis Belgique, depuis Bruxelles plutôt. Merci à mauvais propre Fréjean Saint-Île, to na Kinshasa, to moni maman Gina Mabiala bola moleke belé na
États-Unis, Maman Francine Matondo. En tout cas, vraiment, et bonne guérison à David Kanyama et Chacha ma question à Yobiano Yangai. Merci beaucoup, Bianca Zanga. Émission la biso déjà et bandi molo molo. Tina ndenge tokoko ma na suka ya bokabani ya biso na bino na mokolo ya lelo na kati ya émission na bino. Bianca Zanga film vaccination et outil déjà aussi là et puis description moment et bandi o ezabongo na français le moment de perturbation voilà donc il y a film un biso lingi banda et puis moi bilingue qui est na vaccination en tout cas nazo ba te Davina be liboma c'est que Davina passe à c'est kinjo tona ada en tout cas Vini kuna ye aeli mame étoile ya kovimba ya kozo mame étoile ya bibi mame étoile Tony Vini o ezaka likofi en tout cas bravo à toi mame étoile bravo félicitations à yo vraiment mame étoile so il a mis place ba trophée en tout cas mame étoile tu mérites vraiment on mérite vraiment en tout cas félicitations à maman Marie-Hélène et félicitations à Davina Apwa et à tonton Vini félicitations à papa Lombe félicitations à maman Moseka félicitations à tout le monde qui va participer vraiment na film na biso en tout cas les leçons moko boye Madame Belleville ayaka achaka tant à l'accès film ezaka apprendre ou à laisser voilà. Par rapport à Yawana et na retirer moi côté il y a une université il faut faire comment il faut faire beaucoup d'attention et une millier à bateau au Lukako se faire voir en Kenya d'abord c'est pas bien et na côté il y a Ronel vie nzambe sera pesi au body moko chacha ata wanosala ngo sokoli yango olati yango na poko yo sokoli yango so tandi pona tango lata ngo kumisaka nzambe na o nzambe apesi yo parce que nzambe yebi le pourquoi apesi yo o wana osomona nzambe soka ebeke soka lobaki atena pesa Ronel chacha ata yo be bunza Ronel so nzambe apesi yani lokote yango même aussi à ta Bible le bango ce qui nzamba batelité o azo batela eza en fait alors c'est le côté par rapport que nzambe ne a mettre ya temps et puis à circonstances ozomona par rapport que il y a madame Belleville quand la film oyo batu ya bakintsudi il faut batika OK ozomona il faut batika donc il faut vendre lelo mutu tout comme okima na sama kola Yesu papa lomba kimi na sama kolo ozomona omoni kuti meza soto beka kuti meza bokoko ezate pardon je m'excuse soto beka bokoko ezate c'est faux et archi faux même aussi dans la Bible bokoko eza ozomona ezaka nini que okoza na jino meli vitamine C osali pe bo esimbi pete mozi mundongo olie omo peke 2 jours pe mungongo efongwami parce que za nini babiloko bakoko na biso basalisaki okomona mwana mkaza na rimo tie ba rimi zote so bakisi ya ndenge simbi ozi mafuta mbila otangisi mwana ozi peta tumbaku na biso mikolo tie nie rime sili ozomona mais balobi te ke to ke nango na ba sens moko bo il faut ko baser kaka ke nonga na za na boti mwana nanga et puis na permettre mwana nga ba na mwana exo et simba te ozomona pour makila exo yango eza pa nanga o yanga yango eza pa exo o ya mwana exo yango pa mwana nanga ngai grande sœur bana grande sœur ta baza na ngola va ba kende États-Unis ba abela ba série ya confinement mwana na abelo ozomona bela makila esila ye mais bazo makila ya mwana grande sœur na biso liboso bazongisi na mwana grande sœur na ngai misato OK ozomona très bien batie makila po nini batali makila na dini donc ti bazelaka papa na bango ayaka peut-être mwana ko kufa mais batali makila o eza pa na dini yango eza pa Bernice donc azo mériter ko zo makila na ye ko pesa Bernice
ozomona ata bodesha sa makila po bazongisa leki na ye ozomona so sikoke et puis na makila wana bana na babenga biso banani voilà ozomona en tout cas bravo madame Belleville parce que otalisi biso que autre bana ko yeba ba conséquences nango te ba cause nango te yango ekomeli Davina moi sikito boye abeli boma ba parents ba sala ngo botika eza malamu te voilà. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, vaticination dans selon Gaï et rien d'autre que malédiction. Voilà, donc tant que total a déjà Liboma et Davina, et ça déjà malédiction. Donc, Kindo qui oh papa et l'omena papa JR, basala qui a compromis, a bali sabana na baomi balé et ça derrière Kindo qui a déjà malédiction déjà et ça là qui nakati a filmé wana côté ya ba famille wana bandiko balandi. En tout cas Wanezaki Bongo côté promotion, madame Belleville déjà donc elle se porte très bien par la grâce de Dieu comme toujours. Donc azo komakaka azo continuer les sous kokoma. En tout cas bon liker émission, bon commenter, bon partager et ça la biso vraiment qui to komaka si bien kazanga to banda la première sujet na biso. Tomoni tonton Dako a sali live mais azo déplorer comportement il y a des communicateurs. Mingi c'est totali. Il y a des communicateurs, il y a SB. Parce que mutasali ke moto oyo epila na ki impolitesse na ndenge ya malamu te. Il y a entre moko il y a des communicateurs il y a si la bisalo. Vraiment. Au moni ce qui Hollandi dirait qu'il y a tonton Dako, il y a coach. Non qui passe hein. Na moi mobali. Ozo mona les deux côtés moi mbala ozwa a ju parti prité hein. Alors t'as laissé na batu que il faut arrêter. Voilà. Ko finga ba comédien. Ozo mona. Ayebi ke nga ba Belleville. Ils a pas si ba communicateur ou ba communicatrice ya bella production. Ça trop dur et pas ba comédien. Et puis ba comédien ça conscient et puis consciente que bella production ba communicateur ya bella production ba fingate. OK. Osomona. Tonton d'accord alobe loko moko boye. Nazaki na tournage la bella production. Et na monte comme déjà 14 heures. Tournage 15 heures. Na ebisi madame Belleville na appelé la tournage et pas madame Sila. Madame Belleville binanga pour la nini te banda kala wana oyebisa kingai ke ozape la tournage et pas ya maman Sila. Abinengela libéro banda kala mais s'il vous plaît longola ka 4 tableaux tika le sanini okende yo kanisi bato o ba vanda kipe wana ba accepter ba patienter tournage ya ba tableau ya Dacosta bango pa na makambo sala te en tout cas osomona mais bazaki pe na makambo sala bazaki pe pressé pe na mususu ebele pe ba yaki avant ko liboso pe ya président Dako. Osomona. Mais madame Belleville a favorisé Dakosa pour na collègue na ye, pour na yaya na ye si la bisalu. Abi oui. Il faut aussi lisa OK ne peut tournage na SB. Osomona. Si ko boni mutu a outi voyage yaya, même aussi à tato za ba impoli en un niveau au zéro. Voilà. Mutu a outi voyage à pémité. Et tourné jeudi. Et tourné même jour na bella production. SB na bella production. D'accord, ça tourné na SB a tourné la bella production. Pour vendredi à vol na ye à Londres. Et ça va bloquer on a qui n'a pas posa bongi sa mukolo na zupe tante. Ma zupe pour na e ka bongo akei. Mais boni mutu lokola tendresse. Nga so na tendresse
na yoka soni ozomona ngaso na tendresse na yoka soni d'abord ozoya kofinga mutu oyo peut-être ndeko no pa koza problème na mobali na ye soki Déborah ki olela pas d'Acosta asa na mot à dire pas Vincent et plutôt et pas Vini ozomona te Vini biso to yebi Déborah Déborah Zabo mais boni tendance ozoya na qui impolitesse à makasi Voilà. Ozo finga dakosa ozo lukocha rando moko bona mutu ya dakosa oza ko s'attendre ni que dakosa zonga liso ya jouer na SB boya bongo bo vana susu soki dakosa bona po bo vani si bobi ke no Bellevue mutu aza pekisa ah non il faut arrêter quand même ozo mona tendresse osa ba biloko moko boye ozo ta manque à gagner parce en tout cas, il y a Vincent. Madame Sile, beaucoup de la tendresse n'a mis de la mesure, n'a mis lolo. Beaucoup de la mesure, mis de répondre quand on attend ici, Vincent a dit oui. Il y a Vincent habite au bout de la film. Voilà. Ça peut arriver que Vincent peut tomber la téléphone et Bellevue, oui. Bah, table est à longo là. Mis de répondre que ata kuto lobi bongo Vincent soki basali réconciliation na Bellevue na sila ngana bano finga ka Bellevue na nini pourquoi ozomona que place mabe ezozala ozomona que place mabe ezoduke koma yokati soki mida vai na kiti po finga Bellevue e ngana ko imparner mida alors ya non, tant que non finga madame Silate parce que tu commences à la guerre comment ngana koma pour madame Sila comment tu dois comment ya Vincent voilà ozomona Vincent comment Bellevue comment tout ça l'analyse na ba film mais tendresse ozo kotanga ba kombo ya batu oh ezaka peut-être ça ba mémo la justice na kimbimbi muto opesa bino ba matière à bateau alors ça va comme moi ça bateau azo débrouiller na restaurant kimbimbi soki ya Bellevue bengani yo po yebo samu salate yaya ozomona comment la film action ezoyokana Coupé zoyokana et puis ba perche zomonana mutu ni nanga bano luka kaka keno nenga za bongo avandra kaka acceptaka obebisela ke musala sika banda sango na nkolo kwa yeba kikaza na ye mutu SBL sika banda sango na nkolo ngana yebi abebisa ka musala na yebisa yo ngana yebi avec na période mobo tonton Chic Mukadi na PC mbote tonton na biso tanga no ko filmer master ezaki ba période mobo abana ma ko filmer pe master et comme pe na ba air mobonje ba koma ina moi ba tiraima yaki masoka yo tuno o senti pe ke couper pe yo kaniko action pe zali wasko bakanda ozomona et comment que ne bongo tant masoka avant ta habiter tamena garder relation na frère nanga to kabwana ozomona baka elelo baza bon terme ozomona soki be masoka tseka ngai te po nini ok na ndenga mabe ok sela ngo peut-être pe kokozala abana sango na côté ezaki ya mususu erreur voilà ozomona mais oyo komi il y a 2 3 4 fois et ça c'est erreur te et komi motema mabe voilà mais ozawana kimbimbi pona kozwaka ba matière koluka ba kotia ba na ba conflit nenge tendresse azotia kimbimbi témoin ya Igets na yaba yaba moi ça batasa na restaurant ozomona yaba n'habité peut-être comme ça c'est mon Congo na biso comment na yaba boy vraiment je ne pense même pas ozomona tale loko ba oluka lelo soki yaba lobi ke oui yaba autant na sabi na restaurant aza lelo soki yaba lobi ke oui
ngai ne tendance te nkombo na nga yaba toke na justice temo che kimbimbi kimbimbi ya koloba bakambo ngai yaba na betela kabino concernant madame Belleville boloba nini tendance oloba nini ozomona tendance bakanga mutakala ngaso na lokwa yo pe mutakala ndakosa mona ngo eza kele ape ko satana ka ke dakosa ko za butu mo ka peso tendance mais côté ya tingama lobika ke ba Emilia ye dakosa Emilia ka ye yango wana akoki jamais ko sangana lisusu na mutu na bango oh mais soki yo oza mutu mayele tendance osani Osilama. So yo lobi que tendresse d'accord à Emilia yo. Combien de personnes ont yo tendresse au Emilia? Combien de personnes ont tendresse au insulta? Tous au papé lombe. Osomona. Ce qu'on le tendresse si la a niyo comme il pense à la réconciliation peut-être même sur Dacosta wana. Mais le temps où yo na en nyonso d'accord ça mamba solo le lo toza bato si la pas kola ta talon na eboe a trébucher na et comme il dit que nani dakosa a cause après mutumo akene pe kolia quelque part et libumele qui est beau et zanini dakosa ozomona il faut que tu aies des kabunyoso point sur point voilà ozomona et donc tendresse à luka tendresse à sungate à sangisa ta kabola sila et puis moi je suis d'accord ça bien jouer sur la SBT moi je l'appuie oui parce que on est personnalité mutu et personnalité mutu biso tango ba tonton bazu mesure avec tout le monde mutu rien incite pas comédien chaîne ye et les ala bani to ça ni ozo comprendre que non to ça banalise sagement ozo lobake ozo tuka mutute ozo talisaka que non to ça la posa réconcilier c'est pour biso ni tout peut moi le ba réputation la biso ça salut que non moi choua na chi yo kati déjà que batute bazana moi suka te alembi si biso na mafinga voilà mutu ni nga bana ko accepter moi na ko yo vanika na kitu ofinga bat ba na bango en tout cas ba so ba kotika te yezaka mtabe insult ba lemba ba tiki ba ya lisuko tala te mais le comment comprendre que non pour la remettre madame Belleville azana ba valeur na ye ozomona donc pour la tombo la Belleville ça na biloko lelo to ko ba no sela ko ba analyse très bien non to finga madame Sila il faut qu'on change parce que lelo madame Belleville va commencer à réconciliation na madame Sila ba vandi ba oseka ba beta masolo mais biso o ba tuto yaka na mafinga dans un courage appelle ça madame Sila mbote en tout cas ozomona dans un courage wana te par rapport que na choka ye yango le to moni bijou la reine azo senga en tout cas bandeko baladi bien kaza loto tsano eloko wana bandeko to tsano eloko wana bien ça fait pitié hein ça fait mal yokana to yokana eloko to kana eloko profiter très gros plan hein nasenga na ba cook regardez ce qui va se passer mam si la salle ngai ndeko na bino leki na bino ya na bino tata mwasa bana mama leki ya bana na ye penza liboso na bino kosenga bino soki boki kosengela nga pardon mam sila oshoka sila opesa osala silogo Yaya, on sait le slogan ya hymne national si la soso libumukodo. Ngai si la kolimbi sa bijou la réalité. En tout cas, balbalelen ça c'est. Non. Azana ye ennemi si la te. Si la peut azana ennemi a bijou la réalité. Ozomona na limbi sa yo pour la samoyo yo ka balekinzela. Voilà. Mais il faut comprendre que o shokanga o tikanga na siloga moko boye oyo ata na lali na lamuki mwana suka kwa ko rappeler que makolo soso libumukodo
Ah non, Bijou la reine n'a mérité. Bijou la reine n'a mérité. Jamais. Yaya, jamais. Maman va aller à la mouki, moi la souga. Ah, il y a le bagage, les boumoukodo, ma colosso, jamais. Si la jamais. Il y a Christine. Il y a Christine Missalou. Il y a Nangaï. Il y a Nangaï Mams. Qu'on lui Bijou la reine. Elles ont mérité si là. Si, franchement. Mais Bijou la reine, elle a courageux. En tout cas. Makasi. Yo quand il le son comme on va la kiti pour leur finga belle vie. Laisse la lingi yo. En tout cas, maman on a la lobana na lina lobaka. Ozomona. Si la pas sage. Voilà. Si la pas ozomona. Pendant tout ce temps tozara na ba ranki na ba ndeko nanga. Batuni ba luka ki biso ba ça biso réconciliation. Voilà. Bazalate. OK. Ozomona. Bijou la reine a vanda la quitte pas gémi maintenant ba prince même comment on a trahi belle vite ata botie mbongo ata botie nini jamais na ko finga belle vie bato ba okende ba kende. OK. Passeur de la foi bengi batu batu ba kei mais yo vana jema otumbi si la libumu sauce makolo sauce libumu kodo si la kondi ça tu passer de la foi benga bato non lo bano batu ba ke église même ke ko sambela na lo bano ya tikali ka pa tu masi nazo yebisa yo amtama be kama na Bijou amtama be ozomona ovanda po finga sila amta elelo silango abengi yo si la joie d'être nani oh Bijou joie d'être oyebi yo pour jouer te o jouer na munoko nini là-bas il y a des français kasi bo mona kate na nini ba comment que na world parce que ba comment que non le roi Candy Star oh kasi parce que kuna pendenge za bongo il y a plein de gens na bato ba comment landa ba film ba comment er moko bo mona moi na mo ba tchaka moi ba nini ba écrire musu na français place à lingala place ozomona parce que Bijou la reine a tourné na langue nini et puis ba PC tableau na SB pas jouer nini ngai le loko na ko yebisa madame si la Bijou la reine était mère Bijou la reine a za mo bomi tande nga pesa ko mo mère ni makolo soso ni bumukodo bossa na kangote ya Christine soko vandi raisonner ngai makolo soso d'ailleurs les références nango oui yele tomolela ngo drapeau ngana lo bana yo slogan oyo atana okena lilita na kosimba likolo soso awa na simbi libumu nanga ya kanisa ngaleki na yo mais kuna pe ba finga yote ba finga pe nanga ngape libumu kodo makolo soso ya ko bossa na te to ata imoko ko bossa na te ya Bijou la reine ko limbisete mais quand on a fait ma communicateur là bango na moni 2 ou 3 personnes ba le bic trop c'est trop mais na kota la seleka ba émission kuna ba yaza nera mutu ya ba émission jalelo aza mutu ba émission lelo Bijou la reine na plateau ya ishoko ko pa lo baké na l'équipe émission trop c'est trop ba kubo kangate Bijou la reine ebisa kiyo yona kimbimbi na ibutu il faut bosser la belle vie 155 émissions successives on est tout salio ils ont compté solo il faut beaucoup que ça 155 émissions successives ne peut-être tokosenga sikopa ya sila chaba ngosikoyo na bani ibutu ba c'est film mobimbe ba cha kutu miniature ka yemoko ce qui m'a cassé le point. Avancez na yo. C'est bien. Bon, attends, mon film va te baquer belle miniature. Bah tu as eu beaucoup de miniature hier mon. Film les cas. La SBT. Et au talent mon père. Oh. La Christine a regretté.
Pona nini nakenda opesa charge ya film nange panaye Vraiment. ozomona bango batikali kaka bato fo basalelaka si la promotion ya kofinga belle vie en tout cas bolemba te kimbimbi bolemba te ibutu bolemba te bijou la reine Mais Monica as artiste et comédien tala omoni bato yimoka lobi yango te abinaza moto asaka bémission te naza comédien bijou la reine pendant tout ce temps oyebaki te ke oza comédien en tout cas bolokoko te bolokoko en tout cas napesi yo félicitation osala analyse mo ya kitoko si baliboso en tout cas bolokoko bravo en tout cas félicitations à Sam parce que ici bijou la reine on apprécie trop yo yera slogan munene debu congolais ini sikola debu makolo soso ini libu mukodo ya jamais tala bolimbi se bokomi na point wana kaka bomoninga na ye boyinaka bijou Moi, il n'y aura bijou. Otala, moni personnalité à moutou, il y a personnalité à moutou. Voilà. Personnalité à moutou, il y a personnalité à moutou. Il y a un petit lélo n'engé sa bongo, ma belle vie, bazaka choqué. Avant on a pendant tout ce temps, au fin la salle nini. Voilà. Ozomona, même on s'est assis là, il y a tout le monde seka, mais ça fait mal. Ok. Ozomona. Si la salle bijou la reine. Voilà. Ce que le bique, net biso boto so ba jalelo. Ozomona, non le baké, non défendre mayo nanga. Pas toucher le logo. Voilà. Ozomona, tout comme les lokola tendresse. Tonini, so que à tout c'est pas belle vie et la logique. Ils a jalelo. Ozomona, mais ce que boni bijou la reine. Oza comédien. Ofinga sila sala yo nini afinga belle vie pas sala yo nini lelo comme ofinga belle vie sala yo nini bijou la reine boyo kanis boso epesi na la belle vie comme na téléphone voilà toye bandeni bijouté à très tala omoni ngai sila il faut azwa autorité atelemela Thérèse azongise na place neke oza comédienne atelemela Gabriel atelemela bijou la reine atelemela Ibutu et puis atelemela Kimbimbi oza caméraman lelo Gabriel azo otalisa biso ke bangona basila baza ba icône na mboka Gabriel za icône na mboka te Gabriel za exemple à suivre te yo zo ko ba bêtise na TV Ozoko beti boy na kati rouge. Mutu nini aza mieux placé ayeba nini azala idole ya Gabriel mama ya mpoli boy. Ozomona en tout cas babiloko il faut sila parce que biso to boy na biso ba insulte. To boy nzamba ya boy akuta biso si la libumu kodo makolo soso jamais kasi on peut mukolo si yoga e ba limbisa ozomona ya ko limbisa ya ko bosa na te même aussi nzamba loba ya kaisala ya nzambe pesa na nzambe to ça la semblante lelo si la nzambe ta yesu te muta ko limbisa pa bosani ozomona oui na ko limbisa pe to vani to seki mais so na vani na leki na mutuma lobi makolo soso libumu kodo na yinio lisusu. Ozomona waloba lo kanga biso normal. En tout cas, merci beaucoup émission je pense que ça n'est fini pour aujourd'hui mesdames et messieurs. Bien kazanga to komi na suka émission en tout cas tu vas retenir que d'accord ça a valeur. D'accord ça a valeur et puis d'accord ça a exemple à suivre. D'accord ça a na valeur, d'accord ça a na capacité. Osomona d'accord ça akoki kozala saluté pour na mutu moko tendresse. Non, et simba télé kate. D'accord ça mériter ba respect. D'accord ça mériter vraiment ndenge moko asengi akwa bon ko finira ba comédien. Ozomona et biso toza wana pona ko soutenir ba kota ba valeur
ya Vincent osengaki na biso ba insultes à la te ya. En tout cas bravo ngana balozongisa kaka eloko wana to kende nango ndengo lobaki na ba film benda ba communicateur na bino matoyi batika kofinga ezaki kitoko te ngana ntaki croix na baki plus jamais pas de site mida ngana ozela yo finga Belleville na ozelo finga Belleville neto yeba ndeni tokesa la parquet ni na komitika parquet na mona rapide ya 4e Voilà la rapidité à prison. Parquet na mona la rapidité za 4e mairie et puis na Gombe yango mona basala ma sécurité ce qu'on entend la 4e mairie pour to Gombe to Kalamu non tala ba parquet ni ngamona osepela kokende komitika pona elisa kibino ya Vincent protéger voilà pour tango bango bakoya moi aussi je suis prête pour bango ba kantonde bazana munoko ya kolobela belle vie voilà ozomona mais ce to linga koloba te poto boy to fongola ba comme to fongola belle vie porte voilà et pas ba comédien que ba communicateur ba communicatrice ya belle vie ba finga ki ba comédien non yango moni tozo silama le to komi ko tozongi si ya Vincent yaya mama Sila mama Thérèse azongi mama Thérèse ya Gabi azongi ya Gabi ya Gelor Kimbimbi ya Bijou la reine ya Ibutu ya Jampi en tout cas respect bino bolinga ngote en tout cas bolinga ke komitika na prison vraiment en tout cas na boy to silama voilà bien kazanga bambote na yo en tout cas bambote na nga eza na dongo lesa Nzamba Versas, merci d'être laissé maman à Luciline. Un grand merci aussi à Yannick Lessa et Mifi Lessa motema ya papi. Un grand merci à Irène Kialuta motema Richard Nadi Kialuta, Jocely Kialuta Karine Zanga Patricia Branco Bibi Chumuso Mbaipu pa décoration. Après ça kinga adresse ya restaurant Place Eza. Na Londres kuna donc na opesa affiche wana exo alisrango batbazo référence place restaurant na biso ezali vraiment anglais mon repasi on lo ba chercher ndi aza mieux placé ya ko tangela bino anglais wana en tout cas vraiment bon ka place adresse ane ezali bo kila bloka bio bo mela bio merci na Tito da Costa et merci na le roi célèbre Christian Ngoma et merci na Yapitu du fois na Mignon Noble et merci na mauvais propre Jean-Paul Kapinga et merci na Jana Banaka ya motema Rodrigue Bangala na Italie merci à Jenny Lema Aquarium kilo ya Congo 10 fois belle et merci na Exode Mikeba qui derrière la caméra et merci na Moko Chacha. Voilà, un grand merci à Binonios Obolandi émission na biso na Bokebi kobanda na Ibandelikino Nasukaya émission na biso et je dis un grand coucou à notre manager d'élite, Papa Tigre, manager le plus intelligent, en tout cas qui Dieu te bénisse. Et merci aussi à CPI Darling Love, notre coordonnatrice et pourquoi pas na bandekonion soit Obotali émission na biso bino Obosali ba commentaire mini vraiment en tout cas. Que Dieu vous bénisse. Et c'est là qui bongo émission Nabino, vous avez droit de savoir. Et c'est là qui kambama qui bongo et pas inangai moi na suka basumi sungi autrement dit IGF de tous. Na invité nanga lelo na zala qui bongo na Bianca zanga moi na suka ya famille Libota. En tout cas boyo qui o nyos alobi et ça vraiment intéressant. Artiste et comédien o yebiki oza artiste et comédien. Tikala na métier na yo ba journaliste ba chroniqueur ba chroniqueuse en tout cas bo tikala na ba métier na bino ba ndeko na biso ba comédien tozalaka wana pona ko kabula bino te tozalaka pona ko sangisa sauf que esika oyo injustice ezalaka tolingaka vraiment to dénoncer yango po ete botambola na nzela et merci beaucoup à Exode Mikebi oyo a Zalaki Bongo na sima ya caméra en tout cas. Restez toujours branchés, serrez cimentés, collés, scotchés sur notre chaîne. Quant à nous, on dit au revoir.